Voilà, très chers abonnés de la Fantastique Info Télévision. Ouais, pour ça, biso confiance, ba fidèle bonso, au bolandaka biso, au bozo continuer toujours que partager, pas lien na biso, et pas na bande comme susu, na toni bino mbote, et soyez les bienvenus na ba wa bozo ya sika. Voilà, ah, ils bongo mais ces Zéphirin, au wa azali derrière caméra, na reportage ya mokolo lelo, découverte susu na mokolo ya lelo auto mesana na kosala bino. Nazali bongo ngai moko te elongo na équipe ma Fantastique Info Télévision oyo tozali wapi accompagné kati na esika me kasi lelo tozobetela bino lisolo mwa moke na oyo etali bongo zone oyo nazali secteur oyo wapi nazali nayebi te soki ebengami na nkombo nini me kasi ngai nayebaka yango ebengami na nkombo ya Bagot site maraîchère. Voilà, mbote papa na biso, papa na biso tomoni yo na chapeau na mutu toyebi te chapeau ezali ya bankoko oyo ezali bongo naturel mais tosoni totuna mutuna epai na yo yango te todemare bamituna na biso oyo tobongisi mpona bino na kati ya mokolo ya lelo. Kombo na lisusu ngai kombo na ngai Alipe Makwa Rouge bienvenu mosusu oyo mingi na bilanga bayebi Papa JP. papa jipe oyo ngai nakangi sikoyo papa jipe na biso tomoni ete kombo na ezali mwa molai ozomona na ete toyebi te soza moto ekolo nini me kasi tomoni yo awa na kati ya teni oyo babengi bongo teni du travail oyo wapi osili na kozala na yango na nzoto pe chapeau na mutu na bino totuna mutu na papa na biso tokomeka mpe mwa kotuna kobeta lisolo na oyo etali bongo concernant ya certain oyo wapi tosili na kotia matambe na biso elongo na bandeko ya Fantastique Info Télévision bameka koyoka bino mpe bameka kobaka mayele bameka koyeba lisusu na oyo wapi basila nanu koyeba te. Papa JP tokoki kovanda mpona kosola momo parceke naetali bino na descente na biso ya moko lelo. Papa JP tomoni awa na kati ya certain oyo totuna mutuna obandi ça fait combien des années et combien de mois oyo osali na kati ya site maraîchère oyo wapi tosina Bon, site oyo eye kofungwama na ntango Mobutu akufi, ntango Mobutu akei makambo ne nyonso esili nde bayaki kofungola site oyo. Ebandaki na batravailleur oyo bazalaki kosala na kati ya Daipen, ntango mosala eza lisusu te nde bayaki kozwa mwa baparti oyo bisika babanda kosalaka bamisala babandi kosala misala ntina ndenge biso bandeko na bango bana alo tokontinue toyo kokota na ndenge lelo eye kofungwama boye bapaya mpe bauti babisika mosusu bakomini mosusu baye toye kosangana na bango nde toye kosala site oyo. Ebandi lelo te ebandi depuis ba 1995. 1995 wana ngai deja apepe kotala malamu ete nasi deja kobotama. Papa na biso JP toyebaki ete certain oyo ozalaki certain moko ya ancien président na biso na nkombo ya Mobutu Seko Kukuwenzo Azabango. Lelo tomoni ete ekoma site nani azwaka likanisi ya kosala site oyo ye moko moto atikaka yango zaka moko ya baprojet na ye obie bino ere ya kufi tomoni ete moko na bino abimi mpona kosala likanisi oyo ekoma site maraîchère. Bon, ekoma site maraîchère mpona nini? Po ezalaki na badepartement, tozali na baferme, baferme ini, ferme 2, ferme 3, ferme 4, ferme 5, porcing bisika bangulu, laitière esika ezalaki bangombe, bakouvoir bisika baotia basoso, bon na bausine mosusu baza kosala ba jus d'anana, mais oyo ezalaki lokola secteur agricole. Le agricole bazo ezalaki na baeta bazobokola bambisi, ezalaki na babisika mosusu bazolona batomate bagrugette babiloko ya balégume oyo ebanda osunga baanana. Sikoyo ntango ye akati misala nde batravailleur oyo bazalaki batali babi te il faut torécupere baterrain to continue na bamisala wana nde batorécuperaki bandi kotia batomate baaubergine bagrugette banini de fait esali mingi bavitamine ezodimine alo nde omoni biloko wana ebotaka me ebotaka su mingi te oyo okota na bandunda baseboule bana babiloko mosusu oyo toza nango tolonaka bamatembele mais site oyo eza te na moto moko ayaki kosalaki aorganize ke tofungola yango te ezalaki sikoyo volonté ya peuple selo mpasi oyo ekotaki na milie yango puisque bakompani ezalaki te ezalaki kaka yango moko ntango ekufi alo population na moye batikala bongo eza te nde moto asimbaki kongo asimbi mabele.
tokaka ete plusieurs fois tolekaka wana banzela tozomona na bainformation tozoyoka bazoloba ete site oyo ezalaka site moko batiaka yango miso de manière ce que bamekaka na koteka yango bamokosela yango na baniveau ya baparcelle bino toyeba ezalaka ya solo to ya lokuta. Bon, eloko wana eza ya solo, eza ya lokuta te. Po lelo gouvernement na biso akoma faible. Azali susu na pouvoir te ya kosala ki capacité ya ki gouvernance na pays na ye. Po lelo tozo komona un individu simple aza na mikanda ya l'État te, aza na place moko te, mais azokoya azoprevenir koteka ba 5 hectares, ba 10 hectares, ba 20 hectares, azoteka mbongo ya ye moko ya poche. Mais tomona yango mabe te puisque ye ava azwa makasi ya kosala eloko wana, azala soutenu na bakonzi oyo baza na nsima ya bango. Neti oyo eza site moko moto akoteka yango te. Po ezalaki miroir moko oyo ezodepresente na kati ya capitale eloko moko boye. Toza na se kuna ba piscine, ba jouer ezalaki ba makambo ebele ebele. Biloko nyonso wana eza biloko oyo lelo bakoki kozongisa yango, ezongisa mboka na biso na ba loisir ezala. Lelo bana ya bakisasa bazokola bayebi na bango loisir moko te, nde bazokoma bakuluna esika kosakana eza te, bango nyonso bakimi na babar. Lelo nde kuluna ekomi loisir na bango. Olake nosakana na pique-nique, ye aza na bar na masanga na baboye. Omoni teke no akozala moto malamu te. Mais soki aza na pique-nique, na pique-nique kuna sikoyo na loisir wana ti poko ekoka azonga na ndako akokontinue kosala makambo mabe te. Po eza site présidentiel neti lelo oyo résidence eza na se eza mpona président akoya na bato na ye bakoya kosala réunion bakosala boye eza teke eza ya motu te, eza eloko oyo eza ya leta neti lopo agoti oyo ndenge eza bo eza esika moko mbongo ekoki kokotaka na moto aza na poto aza na France aza wapi abi te naki kovisite pagote oyo eza na kati ya RDC akoya ntango akoya akuta yango bizarre eloko te mais soki bobongisi motu ava akota bino bo akopesa $50 ava akota aza na valeur ki aye apesi $50 oyo mpe aza mwana mboka te yo okopesa $10. Oui, mbongo ezokota bazofuta bafonctionnaire bafuta makambo ebele ebele mais lelo oyo mboka eza na pasi mais basite ebele oyo bato bakosala tourisme ezokotisa mbongo ezali mais bazoboya kosala yango te bazosala kaka oyo bango baza kosala neti lelo sikoyo tobandi kolona babandi koya kokota baya kosala ke batekaka to baye na bachinois bateka nini baparcelle to nini bateka bitanditi neti lobi tomoni mopanzi oyo ete mopanzi oyo tomonaka ete Mobutu alonaka monument moko statue moko ya loboko asimbi moto tomoni lelo ekomi clôturé tozoyebi te nini bazosala wana. Bon wana ndenge ekomi clôturé kuna ezalaki monument moko akundaka mwana na ye akufaka kuna sikoyo nde batie yango Fati aye kotia yango président cimetière ya baofficier le ndenge baclôturé yango wana bazotonga puisque ekoma cimetière ya baofficier de tous les militaires officiers soki akufi nde babanda koya kokundaka ye na place wana sikoyo lelo biso na Kisasa nakanisi site ya monene oyo eza awa na Kisasa oyo ezolesa biso balegime babiloko biso toliaka ezali nsele mwa moke kuna na Tswenge mais Tswenge soki fleuve emati ye akatanaka mpela ekoti bango kuna ekatanaka mais koto oyo ezalaka boye donc ndunda oyo ekobima eketi Gombe moto aza na Gombe alie sikoyo lelo eza culture na biso oyo toliaka oyo otekeli chinois na bisika nyonso site ya chinois alo na biloko po okende okuta ndunda oyo to matembele eza rare okutaka balegime oyo ya bango moko babiloko bango baliaka puisque ntango ya korekolte akonoteka na bamaison na bango bateki kuna bato ya mbongo bato bazosomba biso toliaka babiloko wana te biso toza na oyo ya biso toliaka bon yo oye na chinois bakongole batika chinois aye estce chinois akolona matembele chinois akolona pointe ndenge na loni chinois akolona badongo oyo boya atekela biso akolona te akolona babiloko na ye oyo kobanda opesa mbongo ya makasi puisque azwa mbongo na ye amema na mboka na ye siko biso population tokolia wapi koma lelo moto ifo alia soso alia mikongo or que mikongo eza soso te mikongo oyo baosala bakola na mbongo na barapita baproduit chimique euti kuna na musika bayeli biso mokongo mais siko population azomona po aefface culture na biso ekufa siko lelo sango bakopesa chinois asali esili seke population baza na souffrance po awa soko tali lelo baparent oyo baotangisa bana na bauniversité na banini kaka babiloko oyo baotangisela bana neti nga lelo na miniti oyo soki bisinga keno te chinois azwi awa nga na tiki ebi ke nga mpe na kozokoma makulu na ndenge moko na mwana oui pourquoi pas
po ngai pe obligatoire ata basali ndenge nini ngai pe funa zwa lichette po naza na choix criminel au trésor pour que po naza na choix te mais bato wana baye kotia wana ngai nakobanda baye koyiba bango mpe biloko mpo na kondima bana nanga balala nzala te na place na kosala te bango bakati nga maboko deja natangisa mwana te nasala eloko moko te sikoyo ngai na bana soki bana na nga mibale baza bakuluna bon nzala ye tokosangana kaka tokosala kikuluna c'est qu'il faut batikaka basite oyo ezosalaka population bavivre bagadaka yango baye bafungoli organisation moko boye bazwi responsable moko boye ya bien batie bureau basali enregistrement ya chaque moto oyo aza na elanga na ye oyo aza na boye batie babanque de crédit basala yango komatisa yango mpo lokumu ya mboka ekende lelo soki fati aye kovanda koto oyo aye na bapaya ntango bakoleka na mutuka bazomona bilanga te akokoloba pe keno oyo eza bilanga na nga moto nasalaka mpo elesa mboka na nga eske moto wana akoboya akoboya te akoloba te besoin ba partenaire boya boyede ngai mpona oui mais sikoyo orke biso moko tosalaka na faux propre na biso lelo tozomona basénégalais tozomona bamalien lelo baza kosan sortir bagabonais tozomona bango lelo basimbi bamboka na bango eloko simbi bamboka na bango eza bilanga cultiver biso toyebi yango mpona kolona chinois lelo mpo chinois akoma chinois ya solo amata akoma moto ya monene eza bilanga maucho chuma ake balubangi bilanga tolona bilanga mpona nsima bilanga nde biso tokodevelope babandi kosala bilanga lelo oyo bakoma grand puissant mboka ebongi ekomi kitalatala basalaka bilanga mais biso sikoyo tere ebele ezali soki ka bino boye kosala bilanga ministre aye kosomba ntango akosomba atongi ndako wana olala na kati te evandi kaka bongo ti soki otali na ngambo kuna eza tere ya daipene balona banana balona bamasangu mais lelo eza bandako mais bandako wana bato balalaka na kati te mosu esila 10 ans 15 ans ndako wana evandaka bongo et pourtant babiloko wana biloko moko fo kosala ocréer osala créativité moko wana oyo ekodéveloppe mboka mpe kocontribue un plus mais sikoyo ye kuna aza na ndako na Gombe to wapi awa asombi 4 parcelles akulotira atangi ndako akangi seke eloko moko asalila te moto azoya kosala wenze aza te moto azoya kosala chambre froide aza te moto azoya kotonga hôpital aza te donc omoniki sikoyo tere esili mais eloko moko oyo esala production na mboka ke avantage ya population eza te papa na biso JP ozoloba bien oyo ezosala mpasi na motema awa toza na site na bino ya Pagode mais toyoki ndenge Pagode ebandaki mpe tomoni ndenge Pagode ndenge ezokende déjà mabe parce que lobi tomonaki la fois passée tomonaki bato ya niveau sekoma fazolela lelo sekoma fe komi baparcelle bakomi komorsola yango mpo bachef coutumier mpo lobi bandaki kolesa population lemba yimbo oyo tomonaki lelo elobi mais lelo kasi tomoni lemba yimbo basite esili ekomi nango baparcelle tomonaki bandale mpe yango wana etekama ekoma baparcelle au juste tonto eloba eza nini mpe bozoluka nini na population congolaise na oyo etali bongo barenome bagrand cultivateur oyo bazosala mosala pour que Congo na biso ekende liboso tolia bio na kati ya Congo mais lelo tozomona ete boza na koneutralize peuple congolais pour que ameka na kolia lisusu bio te tokota na baproduit chimique ozofaire kobomisa biso na bapoison retardé oyo tozozala yango papa na biso tozotuna motuna na bandeko bazotuna motuna lisusu ete bayokaka ete Pagode oyo site oyo bandeko basila na korécupere bisika kolandisama ete na oyo etali bongo ntango papa na biso Mobutu asili na kokowa bamonaki ete baniongo etikalaki epai na bango ebele mpona bafuta bango mais kasi lelo bafutaka ti lelo mbula lelo bafuta ya bango te ebongo lelo leta azoya pour que bachef coutume azoya pour que bameka bango babimisa bino pour que barécupere babotela bino babisika ese ezalaka solo to ya lokuta bon bachef coutumier bango bazowelela batere oyo ezozalaka vide batere oyo ezozalaka vide nde yango bazoya kowelela mpo baya batekaka bazwa bambongo na bango mais bambongo na bango wana mpe baza kozwa neti awa na liboso ya Pagode bayaki mpe batekaki mais babukaki yango awa biso mpe na bilanga mpe bayaki mpe un certain jour bayaki mpo batia baborne mais totombokaki tobetaki bango mpo si toyeki kokufa te awa mpenza nde toza boye tozosala tozoloba na biso eloko te totia monoko na mai te soki président de république to baministre to banani balobi keno baya koluka ke
massacre bato bakufa to basala boye baya na bango bateka site oyo soki bateki wana mpenza oyo koya nayebi ke ata 1200 personnes bakokufa nano ndambo mpo eza bapopulation bauta kuna na centre ville bakoya renfort kaka koto oyo mpo yango nde etikali oyo ezokobatela biso na ndunda na matembele na pondu donc ezosunga biso mpenza na 100%. Ozomona papa asalaka te mama nde mama bakomi kosala mama alamuki na ntongo 4 heures atiki papa na mbeto aki oluka siko ntango aki oluka wana yokanisi akoya na combien akoya na mopiko ya matembele akoya na mopiko ya ndunda mwa fufu ya 2000 bato bale siko yo soko yo bomi wana bapapa wana misala eza te nga kutu nayebi mokolo nasala na kompani te bakompani mpe baosala pe te mutu aotonga kompani te aotonga kompani nde so balibi atonga kompani babi chinois yaka kosala kompani chinois ntango akoya ata ayeke afuta mutu $10 bakoyebisa yeke no il faut pesa bango $5 ou bien $3.5. Est-ce que développement ya mboka yango wana biso moko toza na eloko moko te oke ote bon kompani oyo ekozwa ata meme 3500 personnes basala eza te ezaka komona 30 personnes 25 mpe na pasi na pasi mpe mpona kokota wana fozala mutu ya na pasi kasi awa ekoma kaka soki oza ya te moye kozwa mosala eza te neti nga moswahili soki naza liboso nakoyela nani moswahili te eske nakolinga mokongo to moluba aya okota ndatika moswahili nde culture ya RDC yango wana bazoboma yango te koyiba bazoboya koyiba te neti lelo mpona batravailleur ya Daipen basalaki mosala awa naze basalaki mosala awa bavandaki bon selo biso toyokaka mbongo oyo ya ferme oyo ezalaki kokota bien privé po ezalaki na compte ya ye moko ke na banque économie na ye ezalaki kuna te oyo bando pesa mais batravailleur baza sikoyo ezala eloko sikoyo akoyeba ke bon nani akodommage bango po mokolo mbongo akosaki yango na kese ya leta te ezalaki ya ye privé mais batravailleur ya ye bon baza na réseau bakopesa bango mais na mibeko mosusu ya leta ezalaka ntango bakokalkile mpe baane yo ovandaki mpe ofutaka mai te ofutaka courant te esnele mpe akotombokaki no nazwa mpe salaire nanga régie des eaux mpe babi mpe ifo nazwa mpe salaire nanga ntango bakozwa sikoyo mbongo balingi bakanisila yo bakosala mpe moins seke okozwa mpe ka moins du eza eloko oyo ya kosala ke gouvernement afungola biso baferme ndenge ezalaka kala place nyonso babando bokola eloko babokola place baza kolona eloko ya kolia balona eloko ya kolia lelo Brazzaville yango oyo neti lelo na kati ya maloba te bandeko na biso ba diaspora oyo bazolanda yo lolenge kani mama Germaine Limbaya lolenge kani lisusu président yoga aza na ferme ya niveau ya Kinsalade na commune ya Ntsele mpe kaka neti tozoloba ferme bomoko ya Congo bazo oyo babengi bongo bazoya ba diaspora bazocreye bazosomba baferme mpona kocreye baporcherie mpona kocreye kotabele na bapisciculture na badomaine ya agriculture mais bango wana kaka bao bazotekela bango bakomi koteka bango susu baterrain yebisanga papa na biso wana eza koboma bie kobongisa bie kokimisa lisusu bato biloko wana ezali culture oyo ya teke oyo gouvernement apesi bango privilège wana mpo ke bango basalaka biloko wana mpo gouvernement azolandela bango te mpona nini yaza ministre ntango akoye epa moteke alingi atelemela moteke amemi apesi ye 50/50 seke babakisi mwa mbongo likolo $10,000 ye akoloba nesu eloko te akogarde puiske yayebi ke ye deja si aliaki part na ye deja azwi seke yo teka no ndenge olingi sikoyo biso mpe bamosusu wana badiaspora wana baza koyaka wana avake yo oya kosomba eloko esengeli kozwa renseignement na population oyo baza na milieu wana ata okomi nano na objectif te me ozwi mopaya moko bovandisi nde tovandi na yo boye obandi kopose nga bakestion mpo nakoka kofungola yo ke mabele na biso oyo eza ndenge nini okobima nzela nini okokende boye mpo se retrouver normal misuku na ntango bango bazoya etaki aza mopaya aye nani azoteka mabele bamemeli bakopera yeyo mabele bakomemela ye bakotambwisa ye mpenza partout te mpo amona baborne mpo amona boye mpo eza na baterrain mosusu oyo eza deja ke moto akotonga te me batiaki borne ntango akoya aloba biso no awa bon oza na ko 50/50 bo 50/50 kopesa biso $45,000 bon tomoni tokopesa yo kaka 35,000 bo ça va basali dossier kaka na se ya nzete nde tovandi boye badokima na se ya nzete nde tovandi boye esilani kaka na se awa kaka esili siko ntango ya kobima ke kuna na ba nini oyo bato oyo babimizilaka bamapango wana géomètre
kuna pe bango lokola baza na pasi ya mbongo bakotuna ete ke non leta mutateki lobi mutateki lobi bango barécupérer mbongo oyo yenango kitandi ndenge nini oyo boye musu pe bakomi pe na sur place te mais balandi selo ndenge bakomeli yo basalo pe papier bapesi yo mais bakomi na mabele wana te nde omoni pasi ezozalaka pona na bato wana ize eloko siko leta muto atelema po balobi mabele epesami na leta c'est que leta il faut atelemela eloko wana azwa organisation ya ye moko muto akopesa muto mabele ye moko na Brazzaville toke mo exemple mpila ezikaki ntango mpila eziki saso atali habité mpila nene mpila eza na quartier moko na ville kuna mpila ezikaki na baminduki moko elekaki na ba 2000 et quelque awa na ntango Kabila le père sikoyo ntango eziki azwi population wana habité bapopulation bakovanda boye te bosala bango enregistrement moto aza na badocument bo enregistre ye nde batalaki mabele moko eza koto oyo livre na Kintele babi te faut toya kosala cité ya sika awa baye batongi ba maison selon nombre ya bato baperdaki bandako wana oyo baza na en ordre batongeli bango baye kozwa bango basali nini baye kokotisa bango na bandako wana ntango sikoyo bato baza na ville batali keno bandako wana batongi kuna eza kitoko esengeli tokende kosomba kaka mabele kuna tosala nini tofungola yango lelo yango bafungoli ekomi ville munene batongi bastade ya minene basali boye mais population sikoyo ole basepelaka bavanda kuna na capitale bazotika capitale bazokomata puisque ville ya kitoko ezokoma likolo mopepe ezoya ndenge mpe sasa oyo babiso bakosalela biso yango ndenge nsele tozomonaki nsele ezalaki mboka zamba me lelo nsele efungwami maluku efungwami ezokoma cité mais kasi cité yango ezozala toujours négligé parce que bazoteka peu importe quelle place mais bazobosana koréserve baendroit basite oyo baespace oyo ke lobi bakotia bagrand marché lobi bakotonga bastade lobi bakotonga babengi bongo barene oyo tozomona na centre ya ville bazotonga eza mpenza bongo puisque neti mabele na biso ya parc kuna na se eza terrain moko bakoki kotia meme ata stade mibale ya minene bon neti balobi baotonga wenze totala nano oyo balobaka bongo totala nano oyo balobi eza wenze me totala nano mais stade kaka moko wana eza nango na ville kuna moke coincé bo sikoyo po bafungula capitale oyo esuki ti na mungata bake batongi stade so ya mibale kuna balo batongi ata 4 immeuble mpona bapaya bakoki koya kotala match bazofanda biloko ya bahotel bon omoni ke population bakolanda baimmeuble wana bakolanda stade wana ville esali nini efungwami babandi kolibere bato koto oyo bazokozongisaka bango kuna mpe eza na capitale moko ekoki kotikala te eza na baterrain vide te terrain vide eza etile po ntango mboka lobi keno tokodevelope lobi sikoyo ntango todevelope lobi sikoyo terrain vide eza te bon développement wana tokotia yango wapi eza na place moko te ata eza capitale pe esenga mpe usine sikoyo usine yango bokotia wapi balandi ya Fantastique Info Télévision papa na biso JP merci na ndenge ozoyanola merci na ndenge ozofungola biso baréalité oyo tozangaki na koyeba yango papa na biso JP bandeko batuni mutuna yo kati na Daipen awa kati na nsele awa na site Pagote oyo osali combien des années depuis okota awa et puis quels sont déjà ya baculture et puis par rapport espace oyo kanga kati na esika na site oyo ya Pagote oza na combien espace oyo eza combien de mètres et puis babilona nini oyo olonaka de manière que oyo bana ko survivre malamu na hôtel bongo na domaine oyo ya jardinerie ngai awa na bandi pena na mabele awa naye kobanda awa na 2012 naye kobanda awa tobandaki na baseboule bandembi koloni bandembi mpe babia ebotaka malamu bandaki kolona kobota mpe malamu mais ye okoma un moment donné bon bato ya molili bazanga te babandi kokota bandako ya nganga po ke ebotaka plus nde ekisi ya kokende otekaka mabele po emataka po nganga azwaka mabele nde asali kisi ye sikoyo ntango yo omemi mabele soki odétruire déjà mabele po ye nganga akozwa bapuissance nyonso azomema donc mosala oyo mpe na kinganga mpe bazokosa mpe na kati bamosusu mpe bazoboma mpe bana na bango mpona mosala oyo po ye azala likolo ya baningati eloko ne soki asali mwa ebeba eza te fo ebima kaka 10 sur 10 seke ye akobenda babiloko ya bino nyonso elingi ebeba kuna ya bino ekobeba me yaye ekobeba te ekobeba te alors ntango tolona biloko wana ekomaki na un moment donné neti population bazokola bazoya nde bakomaki sikoyo moyibi eleki okoki koya mpe bapikoli yo 10 bandi ekei lobi nango olali oyeso mosusu 5 neti nga te ezalaki ebele me nyonso basilisa te nakitena bakote mosusu basite mosusu bato balalaka solo ni biloko ye mofa lala wana ti mokola kosala récolte
bon kolala eza bien mais eza bowumbu lisusu ti eza bowumbu moyibi bapesaka ye epa nzambe mpo nga soki naki kolala na bangungi wana baza koswa ngai bamakambo wana nyonso mopepe wana nakozobela mpe obeli malade okufi iloko wana etikali seke na ntango oyo oloni okotikaka na maboko ya nzambe oyo akoya koyiba aye ayibi oyo mpe amoni ke na nzambe soki akobatela oki bayiba te bakoyiba mpo nzambe moyibi akoya mpe asote nga awa aki oyiba kuna seke eza eloko ya nzambe na bato na ye biso tobenga moyibi part ya satan ntango oyo oyibi nga seke satan azwi part na ye me na kolemba te na kokontinue kaka kosala nazwi seke nzambe abakisila ebele akontinue apres na mabondeli nazobisaka nzambe azipaka ilanga na ngai mpo moto akotaka te nde ntango esili bongo nde toye kobanda bandunda oyo na babilo mosusu oyo tolonalonaka awa naza mpe na mwa baespace ezali mwa bakote mosusu me awa nakozala na bata na bamwa ba 28 bande ubie 30 bande nasunga na bana batanga bamosusu mpe baza na ekolo ya likolo bana mpe bakoli bamosusu baopesanga bakoko ezaka eloko ezobimisa biso yango oyo. Voilà papa JP, merci nzamba batela yo sunga yo pesa lisusu makasi osimba nzete omona mpe bakokoloko ya kokoloko pour que lokumu ezonga mpe ya nzambe. Papa nso JP dernier mot ezali nini na baoyo bazo négliger mosala ya bilanga na baoyo bazo négliger mosala ya ba jardin parce que bazala ba concession mais kasi bayebi kosalela yango te mabele ezotulela bango. Omona ete asombi 2 hectares 3 hectares aza na espace oyo kote mai ezali mais azokoka même pas na s'en sortir na koyeba na kocréer na koyeba na kosala oyo abengi bongo ba flat band pour que lobi a planté et ba culture lolenge oyo besoin yango kati esika bamosusu bazali boye akoki kozala na esika espace na ye aza mpe na mbongo na ye mais sikoyo aza na motema ya bolingo te mpo akoki koya epa na nga azwi ngai motu nayebi nasalela ye mais sikoyo mpo akokisa posa na nga akokisa posa na ngai te akoyeba mpasi na yo te nde eloko ezosala bango ke moyeba koka koproduire babiloko na bango wana eza te mais lelo oyo nga devise na biso bato ya bilanga na ngai mpo na ngai devise na biso ya ngai ezalaka nini maboko sali te libumu eyoki esengo mpo soki maboko na ngai ezwi sali te seke libumu na ngai mpe eyoki nini eyoki esengo donc soki na bino abandaka kaka na bita dame g de 6 omona yeri moko ovanda osali masaka belanga mai orke nga ntango nakoyawa nakozanga 5000 te nakozanga 3000 te ata nateki te mais 3000 5000 nakozanga yango te mpo nini mpo maboko na nga ezozwaka sali te na ntango ezosali te nzambe akotika ngai te akopesa ngai kaka neti ya lelo matembele tokolia tokosomba te ndunda tokolia tokosomba te ndeko mpe akoya boye kabela ngai na pikoli napesi ye aki olia ofele neti oyo mpe eza ndunda oyo oyo mpe eza ndunda oyo eza dongo ya makasa moni oyo eza dongo te ye kaka toliaka eka fei ozwi okati osokoli otie na mai otie mwa bicarbonate abimisi zei na ye alo papa so jipe nzamba pambola yo na ndenge oyambi biso oyambi bandeka fantastique info tv 4 na esika omeki kotalisa biso kofongola biso miso na badetail oyo wapi tozalaki nango na bosenga vraiment tosengi na yo olandi biso na bokebi nyonso partager balien et puis kozanga te kosabonner parce que nous avons remarqué que plusieurs personnes bazotala biso mais kasi bazala kosabonner te tosengi na yo s'abonner partager balien et puis ozala mutuna kotuna ozala besoin ko soutenir bandeko pour que mosala no kende liboso ozala besoin ko travailler na domaine ya partenariat na bandeko ya site pagote ya otali bokote ya bajardin espace ezali contacte biso tokozanga te kokomisa bino elongo kotia bino na contact na bandeko toza na bango kati na esika ndeti papa biso jipe azali papa moko azali sérieux na otali bongo na domaine ya culture potagère tikati nzama pambola bino olandi biso na bokebi nyonso partager balien totondi bino mbote pe totondi bino lisusu bye. La chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire.
transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, un père fils de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilanga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner vous gratuitement. Fantastique Info TV, un fils de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, priorité devient réalité. Fantastique Info TV, la chaîne pour un Congo prospère, un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Kitoko, hein?